anda otinda petit asalita solo banda ofinga mama ya fere nanzela ni ya makor pouvoir retourner bendaki laro wana porte-monnaie yango bakomo kabolela bato petit nanga ko benga ba master na yozo 5000 benga ba côté na yepe kabila bango ba combien yozo 1000 kabila koto yozo 1000 combien ça dit tu bo moni ba mbrema onus bo moni na poto wana tout ba pesi bato laro obengi bango 5000 parce que ça na portefeuille au jini way c'est lui qui est devant vous ngamoto na pesa biso devola bato te mais ero moko vérité c'est nga vérité na moto ko sala ki ingratitude ezala bien te binon de bo sala plein ki binon de boule ki fere or et la rendenge nini guerre musique ezali loyale mais na moto lokola fere yo petit nango ko sala concurrence na été parce que yo concurrent na yali fabrikas déjà ya mado et la tabato mapota yo sali nini moyen avancé ezate petit non sans on a qui peut fiti ko finalement na bato metala rebolelo ndenga ko motanga kombo ya fere rebo sengi pardon reba tobolina ba blaze bula ba sengi pardon na ipsa rabino trop clan wenge linga nango jamais existence ya fere balinga jamais fere exister bacha fere ba po na vie balinga bango za ba Koffi Olomide yango moni ba gaulois ba gladiateur hippodrome de Vincennes to tonda wana na nko bozi mwana ntsuka bomanda nteye aleka télévision akosa mama lukuta siko bande kona tuna mutu kwa Koffi Olomide pa pesa mutu visa il faut 4000 ay 4000 à mona tsuka pa Koffi isani faux débat isa lukuta et puis faut yoka batuni ye moko Koffi muta benga kiyo to solo aki na mutu moko a s'échapper monatie botalelanga Congo température ya mama Rosette la fleur nadambu. Bonjour, bonsoir, ça dépend Ngonga Obozi, conseiller spirituel et Jiniway, l'homme d'Amos 3-7, l'homme qui a la clé de bonheur, les yeux de nos ancêtres, la voix ancestrale. Na pesi binombote na kombo ya Dieu suprême, créateur des cieux et de la terre. Tikana tonda epebo tondi pona souffle fele pesi ngano za kolananga na lobaka pena kolobaka toujours vie ezali faveur ezali droite. Moto moko to obligé nkolo zo 5000 zo 10000 pour pesa biso souffle fele. Ba iba kufi batiki ba avion. Soki pema ba sombaka. Balinga ba kabela nkolo ata avion moko. Do ba sombaka te. Ngana yo bato nini, bato pamba, biloko nini ya valeur toujours pema ya pour fele boyi. Ya mokili soka kabeli yo, opesaka merci. Boni mo pesi na pema. Le Dieu suprême, créateur des cieux et de la terre. Et le ngona bakoko ba bateli yo, pe ba la mosio, ozanga ko pesa merci. Tintin, atombama, en nettoiement. Et que ça la bien. Merci pour la confiance et fidélité au Bozarango. Toujours le bosso ba poste téléviseur, ba PC, ba portable. Et que yoka nzambe na bansetre. Nazela mo sali na bango, mo tindami, conseiller spirituel, Jiniway. Partagez, s'abonner, liker. Et que ça la bien. Plus 243 81 330 54 38. Un Jiniway voit ce que tout le monde ne voit pas. Un Jiniway n'émerge jamais à cause de ce monde. Un Jiniway risque sa vie pour une cause juste. Un Jiniway est juste pour le bonheur des autres. Et la seule dignité d'un Jiniway réside dans l'accomplissement de son devoir. Bagolois, bagoloise, bagladiator, Mikole komi ya kotanga. Ça dit Mikole zali ya kotanga pour ne pas faire na biso ya ING Arena. Nabandela Mikole komi ya kotanga. Pas de distraction. Mouta ko ningisa hôtel ba mbonge zanga tina. Ono billet oteka maka sur place. Billet oteka ma sur place. Omoni wana zali mwana na linga pena ko toucher yete. Billet oteka ma sur place parce que portefeuille, porte-monnaie on a pesa bino. O sans la bino 30 000 euros. Là wana porte-monnaie yango ba komo kabolela bato. Petit nanga robenga ba master na yozo 5000 benga ba côté na yepe kabila bango ba combien yozo 1000 kabila koto yozo 1000 combien ça dit tu bo moni ba mbrema onus bo moni na poto wana tout ba pesi bato laro bato muso bazu ba 20 euros bato muso ba 50 euros bato muso bazu ba 100 euros bato muso donc ça dit ali biloko la ba cellule par cellule ça dit muto so wana quand même par exemple 200 camarades au bengi bango 5000 parce que ça na portefeuille au Jiniway c'est lui qui est devant vous ngamoto na pesa biso devola bato te mais ero moko vérité c'est nga vérité na moto ko sala ki ingratitude ezala bien te
Muta matelo ascenseur na vie, bazong c'est la ascenseur. Ascenseur. Vous comprenez? Ngai nde mopesi. Allez bo mo zola wana bo panzanga po bo prouver batu que non. Bino nde bo sala plein, que bino nde boleki fere. Or, et la rendenge nini. Guerre musique ezali loyale. Maintenant mutu lokola fere. Yo petit nango ko sala concurrence na été parce que yo concurrent na yali Fabregas. Fabregas déjà ya mado et la tabato maputa yo sali nini. Ou imposer bateau. Impossible. Petit nanga. Lilo zoluka guerre. Na fere. Banda otinda. Petit wa salita solo. Banda ofinga mama ya fere. Nanzela ni ya makor. Pouvoir retourner à Bendaki. Et puis na yebisa kiyo en face. Que le monde kozinda na yo. Posonga. Et c'est une réflexion profonde. Tout bela ya solo. Envers Ferregola. Ferregola n'a pas de problème à moutoté. Bagolois, bagoloise, je parle en tant que conseiller spirituel. Dans le baralabino, orchestre mon côté, ya Congo. Ou kolobake, bazan énergie spirituelle ngate. Ou kolobake, baliaka 100 francs ngate. Izate, na bato Yesu, na bato soi-disant mokili. Je dis bien, tout le monde. Orchestre, tout le monde sauf rien. Bazan énergie nanga. Yango moni siko na préféré nanga pia sonam soka zalaga en vie Marie Misambo. La sœur Marie Misambo pia sonam ayebanga et pas frère na biso de baba. Père a dit tout na pese mbote. Oh pia sonam plutôt, yé pese akenda parce que tanto na simbi album oboyoka ba Seigneur ça la succès, c'est moi. Pour bien la vérité, bien le rabattre à tembe. Si tu tangue le rabino bakam, t'as l'album on a tu travailles na son, na mélodie, na parole, parce que zaki le moment y a taxe sans recul. Ni ya makopola nzinza koko ya kaka. Yebisanga seri wana, nze moni na yesu le kaki wana. Ezate, ezate. Na ba notanga bino banze moko ngara timbi. Ba wongi kutukuro bate, wana to na ba fera yesu. Et puis tango to yeko perdre frère Nabiso, grand frère Nabiso de baba père son âme na salaki continuité na sœur Marie nze moni na Marie Misambo mona irata te et puis alaki mutomoko sans fautiste claire et reconnaissante awanga na ba bien fait à mutote yango boza ko mona toujours na millier ba musicien profane azali ba binge boazali frère congolais tche mutu parce que boulot na ye mais bino bola basale bino bolamu après bobo comme wanga na kobatama nando benda ka bino énergie ndeko ko beta lelo petit frère là tika polémique na fere bande ko boyebi na zoloba na ndenge ya idéologie héritier ko sona na fere te bino boza entouré na wata bozo conduire une erreur au contraire balinga bazala Viana leki po bagolois bagoloise bagladiator batondi sabor. Yo kasi stratégie au billet sur place. On va voir. C'est tout à l'heure. Tout à la soki borango etonda. Inshallah, soki tondi honneur ya Congo. Mais soki tondi te. Pour expliquer biso nini. Parce que monsieur Baolo bageno bon, azala kana faire yango zo côté la non, nazarana mototo mais je suis gaulois. Ba mission tout na idaka financièrement, spirituellement, physiquement. Na sister ba on a ba problème, ya mbongo ba problème ya molimo na succès na mamutu. Ba ya la na ba bi ke ye. Tata molimo ya fere. Biso ne to dembelaka na sima tata, na sima fere. Na idaka bango tout parce que je suis né pour le bonheur des autres. Mais mototo a rappelé na équipe na ya kombisaka. Je suis gaulois. Mais na idaka tout le monde orchestre n'a pas sauf rien. Conquérant héritier à Fabregas. Boulot batte que non, le Kwanga héritier me connaît très bien. N'a pas valeur, n'a pas qualité. Ayebi un plus, n'a pas trois plus na vie. Tout la vidéo pour comprendre. Azo y manani et nana azo kabele mbongo. Des vidéos, il y a concert et puis il y a répétition mon qui quitte na yeboye. D'abord tellement na quitte a pesi quitte na yena vandi, ba chile mususu. En plein na pesika ba guitariste ba vandaka ba obeta ya vana katika so yima mututu patron nani mututu fano kuna
mais je crois telema na kiti na ya tikela yo vanda to bovanda ne bona kacha ba guitariste sikoza ya motoya totala ba video. Bomoni ba vidéo na podium mo bomoni chetemba o kabele mbongo pa ko yimba kombo nini chambre de monnaie mon chéri bara yeyo avandi nguya ya mbongo mon pesi ba porte monnaie mon pesi ba valise mon psali ba multiplier mutapesa mbongo na Congo la ranga to ami balete on était deux avec petit goré d'Afrique na lobango trop pe asona makufa na tikala ngamoko ebele batekale beskro bato pasi bato nzala oyoki ye moko héritier lobinine chambre de monnaie muchiribara chambre de monnaie ya vaya asala ngoye moko. Est-ce que vous comprenez? Alobinine ya vaya asala ngo na sala nini là mon pesi mbonga azala exemplaire yo le glabiso TVT maître spirituel maître fionton opesa déjà nani porte-monnaie nani déjà si a témoigné nani déjà si au commissaire ministre député libala nani ozongisa. Est-ce que vous comprenez? Déjà mutuni na ngwasara mutumabe yo BTP bora melami service nini yoranda bato spirituel ou financier izate tangabi ya vaya salaka ngoye moko parce que ngamo naza mo pesi mbongo ngamo les exemplaires izabilo na bino salité te ba charlatan moni nganga muta pasi mazolo baka pesa muto kisi non au pesa ka mbongo faut ça l'exemplaire au kabila déjà nani kara on a combien de bateaux ngana ba bateau etikali nga avion na osomba mikolo na osomba ngala te jet privé nanko bon monango et puis jet pour on a comment on fait rigola parce que faire ça reconnaissant faire respecter à bateau bino boira bengra bon mon deuxième vidéo avant di boy a oyemba ngana vana yema nzembo tela yemba nga siko laro ba kabeli li bateau ba 5000 ba 10000 pour bateau ba repay ba billet ba tondisa et vous tient la portefeuille. Est-ce que vous comprenez? Bino boira bengra bino yangona lobby. Donc tout le monde il faut boire respecter ferré na lobaka bat ba otubela na lobaka bat ba ozonga tala lelo petite na biso innocent nani comment dirais-je rebo chulo rebo zongi na ndako rebo reconnaître que non papa Hervé muta salanga muta fabrikanga muta pesanga makambo se fait rigola Jésus de l'Alliance pas une azala qui moyen avancé izate petit innocent zonga qui peut fiti ko finalement na bato metala rebo lelo ndenga ko motanga kombo ya ferré rebo sengi pardon rebo tobolina ba blaze bula ba sengi pardon na ipsa rabino trop clan wenge linga lango jamais existence ya ferré balinga jamais ferré exister
bat ba chafere ba po na vie balinga bango za ba Kofi Olomide ya ngomoni ba Gaulois ba gladiateur hippodrome de Vincennes to tonda wana na nko siko to komi na moma ya tozo bomba bato musuturu me na moni batango ba aleka na mungu atroko prouver bato biso to tembe ah bon pour ça la plainte au mona bokabola rideau te et tonda to mona mais ING Arena et au sala plein bandeko et ça la plein beaucoup de distraction te partager s'abonner liker tchango na TikTok imo Viber Telegram kabela voisine banza li solo ko bomba li pamboli pona yo moko te plus 243 81 330 54 38 plus 243 81 330 54 38 appel conseiller spirituel et Jiniway l'homme d'Amos 37 l'homme qui a la clé des bonheurs mutu to akontaktanga nzambe pe bakoko ba se manifestaka aisho akate biso to lelisaka te biso to sekisaka biso mutu ka moto to liaka te po mbongo to zalaka nango opesi obakisinga opimelinga nazana ngo déjà yondo ko souffrir l'homme dépend de sa pensée sokoza mutu ba religieuse ali pessimiste tali yoko kufotika bana non na passe na vie bazalaka optimiste a mon échec te a mon a toujours réussite vrai na Congo pe na Afrique pe na monde ya ranga oya kolia bato ça les savants les cambarozung saka mobile on ndako olie bato contacter ba marabout ba charlatan ba magicien ba lekala bino TV combien de fois na loba lit na ngeza contre bango ya omoni ba sala ba click neti ba takenga neti ba luka succès non tanga na bandi média depuis 1997 bino bolaka wapi lelo na ba chef coutumier ba mo leka TV maître spirituel je suis pas maître spirituel je suis au-delà des maîtres je suis conseiller spirituel je suis Jiniway je vois ce que tout le monde ne voit pas je risque ma vie pour une cause juste et ma seule dignité réside dans l'accomplissement des mots de voir na koma kanali kambo na suka quelle que soit complication à dossier moto ngana to fara solution parce que na liaka na nzambe na lalaka na bakoko baleka na nzela c'est toujours à travers moi que Dieu bénit que Dieu guérit que Dieu lève quelqu'un c'est toujours à travers les gens mais pas n'importe qui Satan aussi détruire à travers les gens mais Satan n'est pas diable diable n'est pas Lucifer ils allaient trois personnalités à bateau voyez baraté yebangolelo est-ce que vous comprenez et que là mon kola que là liboso na mokili a solo la kananga li Proverbe 8:22 il dit l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres depuis les œuvres des plus anciennes j'ai été établi dès les commencements avant l'origine de la terre qui parle c'est archange Michael Nazaranaye ceux qui ont déjà problème ya combat muto ba botolé mobile muto ba botolé mwasi muto ba botolé bombengo lo établi qu'on a sur réclamation mukandeza te bitumbe zali mutanyonga boy ko futa mutabo ya sali bayiba ki basebo na tinda ka Michael ya vrai ya faute parce qu'il y a le yin et le yang Michael a radé ya bien na ya malamu yo benga ka Michael nini yalo ko ba charlatan ba leka ba TV ba nil ba escroquer bino ba tapage ba tonzalao a robeng ba travailler na esprit impur esprit maléfique ko bengo pe na kombo na yo atangeli yo ba membre de famille yo kantaza ancêtre zoanda esprit maléfique le biosuki mabe bandeko muta osala confiance ezalinga po muto to asala nga confiance chorate moi j'ai des ministres ba sénateurs ba députés ba vandia ba poste ngam na tie bango spiritualité ezalikambo eza confidentiel ba dévoiler muto te so muta tenga minde to ye mais ba respecter na bango na bango to dévoiler bango kombi naza tala na ba ministre na Congo baza 100 bage 88 ngam na tia bango na poste wana ba sénateur ba bourgmestre ba généraux na koloba te ba colonel ba tandenge na ndenge ba ambassadeur ba directeur ya ba compagnie yo pesa déjà nani portefeuille na bana miki baza nango na bakoko baza nango na ba patron ba musicien ba tebele na pesa yo zana nani botika ba débat na bino ya pamba faire rigola muninga na bino te omoni tout le monde ba beta didas baza na ba visa aussi na bimisa na bango kala nde bakendaki awa to bakisi ba visa na quelques bateaux to mema sika o bazalaki te na Didas Arena to bandeko bomi tungisa te bagoloise boy baka ING Arena plein ya kosakana te babilo ba osala wono zo mona ba mbouteillage na ba o château rouge tondio nini bakabila ki bango balara ngo source na ngonga ngande source o tembo zali goloise zo na besoin ya porte-monnaie appel conseiller spirituel portefeuille bomarango motote ni avant ni après senga nango pe makilate na eko profiter ko yipso ke zo portefeuille pour permettre yo za na ING Arena
ozana Congo, ozana province, ozana Afrique, ozana Poto Angola, ozana Grèce, ozali wapi Singapour, Afrique du Sud, ozali partout dans le monde, Paris, Bruxelles, ozana Suisse, ozana Italie, ozana Irlande, ozana comment dirais-je, États-Unis, Canada, ozali na Portugal, ozali kuna na Japon, Thaïlande, Brésil, Chine, Dubaï. Conseiller yo, je portefeuille et comme partout et bon monté tous en a 3 séries ou 3 catégories à porte-monnaie. Porte-monnaie à l'ébosser sans 30 000 euros et je m'en 3 300 euros. Sur aux en moins 3 300 n'a pas pour favoriser un domaine tout. Deuxième portefeuille sans 15 000 et je m'en 1660. Pour bien sûr 15 000 euros, 15 000 dollars, 15 000 livres, 1660. Sur aux en moins n'a pas parce que favoriser un domaine tout. Troisième et sans 5 000 et je m'en 680. On a pas calculé mais par courtoisie, par amour n'a pas aidé na aux en on était à l'obokango ba bomela nyoka au benga conseil pour la difficulté bon to aider te ponanine to les laisser rater to ce qui saka. Je suis né pour le bonheur des autres. Pour portefeuille et comme la yo et singakanine. Non, postez nos prénoms date de naissance. Au tindeli conseiller sur au boss la date de naissance à travers combo na to yeb. But musu pe ba botama ba bi vrai combo na été. Mais conseiller au kota mozindo a rejoindre identité na yo original au fouti droit na yo. Sur au salila qui tap send. Au petit code promo Ferrigola aux ana 10 euros na plus. Sur ça tap send au MPSA vitesse 25 minutes aux anango. Na facilité mais so sala ki ria monega mo western iner ozalanga parce qu'il faut aucune agence il faut tomba mbongo mususu kotinda bana basomba biloko musala mais tap send et ozala 25 minutes tant ba jubiloko batini le portefeuille et kokomela yo ndenge nini des procédures ce que préféré bimelo na poche so za mobile so za li moi si topé mobile ou kangi saki moko photo utindelinga saki on etika les vite conseiller à activer saki a bengi ou appelle vidéo tie caméra na yo na saki na sali pré portefeuille ko ina kati na kokweya na kofungola na mbongo ekipaka RT surtout sali moi to sali poko poko ekomi deuxième ko bimisa mbongo ko bima 0 heure alors mbongo ebimi ya liboso na oyo ko ya mibale ko sangisa ngo na kati ya ekutana na kati ya portefeuille te condition ngoka ya ngwana soki ekutani okokufa te okobela liboma te okobomisa pe muta famille te ekokata ekosanza lisusu te po ezongela kosanza il faut tindelanga 160 euros ou livrer pour activer ezongilango donc mama oh abela kiliboma fioto kinkolo bantite biso makambo wana ezate aliboma babela kate aliboma to belisaka moto escroka ki moto yibaki moto ayena vina ye pa nuirio moto sa bosolingi to belisi liboma to bagele malédiction to bomi ye yo lele mbongo parce que moto alongoli bilamba zo ka sonité boyo moto tala mtakano yo ka soni non la loi de taille de don et pour et d'important parfois faut rendre les mal par les mal pour que les mal et comprendre que ma mal et ça la mal il faut que ça ma bé na ma bé pour ma bé et comprendre que ma bé ça la ma bé mututo amda ko melisa biberote yo lingaki mwasi mo baye na vie yo memira ba poto ma mututo to pesie makambuto mukana ma mutolobi anuri yo metse bibero non appelle conseiller spirituel to bête pe bord to récupérer na ba compte na etu na espèce na weza ba compte bimelo na saki et puis to lié âge na ye mbongo ebimeli otindelenga pourcentage mobali mo pasa la gyo mabeto beti pe bord to récupérer tout ay ndenge moko vice versa na ba sexe ya mobali pe ya mwasi to eza possible est-ce que vous comprenez kokoma escrote kokoma moyibite je portefeuille ou bien ça la multiplication là vous en a 3300 na multiplié 30 000 vous en a 1100 na multiplié 10 000 vous en a 555 000 vous en a 2200 na multiplié 20 000 monteke oko aider ba famille oko stoka ba ndaku oko songa ba famille est-ce que vous comprenez voilà nazongi muke na moyi matali vient na biso Koffi Olomide bandeko isale pasi Jibem piana yo lié ba musicien oui belé lié na ba force non maléfique obi ngaso na iba mina simbiro ba THT na simbiro ba ngoso maté na simbiro ba gipalate ba bomo isala succès wana trop parce que oza mutema mabe comment boka mutema mabe boye yo monike yo échoué pona ba propos na yo moko berere uzanango concert na we beta miti raté bolingi bo déstabiliser concert abata Koffi Olomide bozi mwana ntsuka bo manda nteye à la télévision à cause de mambo lukuta siko bande kona tuna mutu kwa Koffi Olomide pa pesa mutu visa
il faut 4 000. 4 000 à mon atsuka pas Kofi. Il s'en est faux débat. Ils ont le coup. Et puis il faut que Batouni yé moko Kofi muta benga kiyo. To solo qui na muto moko. À s'échapper. Et j'ai dit à ça non. Na comment qui sali, na se présenter. Et bon, comment qui sali, se présenter qui na numéro 1. Après, c'est quoi réaction zakini. So ça te que muta lo makamudete. Mon atsuka bongi ça ba preuve. Et puis Frank Stemai, so ozalaki sage, fallait la ki sa yo numéro ya Kofi. Donc c'est pas Kofi. Obe Kofi mo alokota parce que na vrai numéro à Kofi, ba conversation ezali yem ta koma ki sali président eza Brinel, so ki Brinet mo na nsuka ex danseuse ya JB Mpiana. Pardon président na za na posa na solo na yo. Yem ta ki faire Kofi, c'est pas Kofi alokwa ki tant que na ki mo frère kuna po ba kata yete. Akene po bakata iba pesi makami ba okato ndeni mama sia zala déjà wana ya moni mama sia comprendre que petit yo missionnaire je m'excuse ba écarté donc et ça lui passe JB Kotindai a créé actualité moko boye pour ba déstabiliser état moral ya Kofi avant concerné ya hippodrome de Vincennes a ça la plein Kofi tant de problèmes à l'équinango bino bolo kaka problème JB au moins au lieu de battre mes foutus rien. Premier échec. Ozo lia moto to bateau pour la musique. Au lieu de gagner nini. Il faut dire nini. Bali rapé bateau. Au moins que non au lieu de battre les langola le lango succès. Au moins que non bosali musala punda au lieu de battre mes concerts échoués. Abo monika moto so aboti abeti podom de Vincennes. Alors ça la succès yem ta ila biso combo arena. C'est Kofi Olomide. Monta ila biso combo arena to ebango wapi. Bisona Bino, c'est lui. Bandeko, légende, Kofi Olomide, a singito batelaye. Légende, Ferrego de singito batelaye. Yangona lobby cette fois-ci. Tout le monde on a aidé à oui, le quoi Bino boza bingra, bozo bima kengra tete, nando take Bino siko. Tout le monde au basa sur le plan musical, ou comédie, ou journalisme. Pour ba politicien nga semé on a tika na ba politicien nga parce que ba gardaka. Na politique tozara na dema loba to lobaka nandoki na mutabi loba loba to préférera ndoki pour ndoki a garder secret a dévoiler tenduka to tema sa succès moto loba ko lobati a préférer bomaye esprit arabe mais mutabi loba loba ngara bien ah yo ça on a ça kene mission ke basimso touche Kofi Bino batabi loba loba ba mi se ba ingra Bino ba misa ba ingra oui bozela tout le monde a besoin d'énergie spirituelle langa pe sans franc langa ce que na mono sala ingratitude pas muto mona yeliyo c'est menatika na ba homme ordinaire ba femme ordinaire mutana poto mutana Afrique mutana boyo idake na problème a battre la ngolobi a témoigner a bendeli o bato mais Bino ba rabengra na ide Bino trop mutu to akoloka combattre faire rigola avant bimaka na mpoisa na le bana Bino tant que je serai vivant faire ça la Bino boy ba blaze bula ba tubeli ba sengi pardon ba ribo ba zongi ndako lelo batu musuba ko loba hérité petikali muke awozonga ndako batu ba ko saina ba conseil ya faux mengana loba na hier botali ba vidéo pour comprendre je sais que na n'importe qui dit na préfère ba fabriquer ce respect pour fabriquer tant à pesa et conseil à pesa pénalité ya vandi merci grand frère merci boss non salande au lobby salabo merci sensei merci guide ayo kaka bantu alwa a pesa et conseil wapi total la vidéo to de Internet
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chiribara. Je laisse tomber jamais. Il passe à l'équition. Chiribara, Yélo. Chiribara, Yélo. Somoni échappé. Chiribara, Yélo. Chiribara, Yélo. La semaine de Makassi. Nous avons monté le lot. Ayawa. Le temps, ils allons mettre à maman. Si, si. Les gars, ils ont mis un peu de promesse. Mais le monde a dit quand même, malgré où tu dis que. Si, si. Utili balance me ngai. Utili balance me ngai. Donc yango bomoni ba vidéo le barabino tembe biso pe ba preuve po bino boyaka batu ya Fabregas a respect bien éduqué et bo respecter bateau ba matériel sincère bateau ba sala bolamo yango moni raté. Est-ce que vous comprenez? Yango moni ba biloko izako simba parce que azala na ba biso parce que yo kaka yo lokomi lokolo révolté contre Ferré ou Luki neti combat na Ferré zala prudent pe bongisa bibundeli sala ba plaît sala ba succès mais ko bosana te oleka misuli makaso mela ma tambola mabele izana moto moko boyi oya finaki ya sincère pour mata mais tango mati est-ce que zongisa ki ya sincère problème ezali ya yomoko plus de 143 81 330 54 38 plus de 143 81 330 54 38 bagolois partager s'abonner liker kabali solo panza lien katangona ba TikTok panza kobomba sango ya Ferregola te kobomba sango ya Jini Weite papa na bino ya molimo yeyo papa ya Ferregola papa bagolois gladiator ozana problème spirituel olingi mobile na yo azongela yo ndako babotora yo mobile benga ngai plus de 143 81 330 54 38 numéro est affiché mototo alingi mwasi ne pe azonga benganga mototo basale mabe alingi pas détruire sa revanche ils a permis moto escroka ki mbongo ngi to lia ye to lia ye o defisaki moto mbonga boyi ko futa abimi yanko ngi to tinda ba divinité ba papole bambata omona moto tambola nzela ba bete bambata olela loko liboma yemo amona ka batango pe ba webse futa mbongo bato futa ngadura pesa kombo na ye to beta ye nana linga teka lupango famille to lupango na yemoko bando tchana vente et mois 6 mois qu'il y a mon raté benga ngai soki ezana libanda ya Congo photo na ngoma mtutu kombo soki ezana Congo na okende quelle que soit na ba province ofutinga jise ba moyen na komi na sali cérémonie 24 lupango etekami na prio lingeli benga ngam nana linga yeba nana bomande ko na famille na bango na boma papa na ye mama na ye alinga yeba liwa wana jise ofutinga droite 1 litre demi ya mai na sani bassin côté kayozali obenga appel vidéo na sali prière na beti mo de passe otoni mai la kisanga mutaboma papa na ngai mutaboma mama na ngai mai ko la kisona kombo na nini mutuno so palinga yebe sika mwasi na ya kima ya batama azalaka tabi magana nani même procédure ya mai ofutinga droit otona mai na linga yeba mwasi na ngabi magana nani e ko la kisai kombo ya moto elongi ya moto photo na place abatama e ko la kisai même na kota mibali et vice versa et possible nana za na paralysie naza kosungangu na poto te na pomade te na iluka komela te kombo
non poste no prendre date de naissance au fouti droit na sali makamlanga na bengi vidéo bocheye caméra na sali prière muta telemi obota mwana bia koma kizengi to salisa obota mwana bia koma bakwiti to salisa mwana mayeli zate to salisa mwana désordre to salisa mwana beta bale danger na besoin d'engager na club moko to sunga ozana besoin mukanda kenza yango bandoza na poto 30 ans déjà mukanda za to boaka boy mabe refi okota boy préfecture refi na refi futa droit na yo pesa identité to sambela iner c'est trop préfecture bengi yo to recommander ba bengi ozi mukanda no nanko. Est-ce que vous comprenez? Nana zana diabète, sida, hypertension, cirrhose de foie, cancer, prostate, faiblesse sexuelle, moi si pour les nacé, mari femme de nuit, problème nyonso zanango spirituel, maladie, tout ça resunga. Mon toto a besoin de visa, il y a Schengen, Italie, Suisse, au visa ya États-Unis, tout resunga. Canada, Canada te ba rendez-vous isate. 13 jours nazolo babie visé bimi 13 jours mutu ka mutu tolya ka to futi ndambu 48 heures mutu na yo asala interview 13 jours visé bimi benga conseil spirituel numéro yango ezali affiché mutu toza na besoin billet olingo ya Congo ma congé au lieu de 1050 639 na pesho billet nana linga faire voyager maman na bango leki na ye koko na bango aza koto ataza na Angola ataza na pays ni ataza na pays d'Afrique possibilité ko pesa yo billet kaka na pays ozali ezali page ya passeport okangi photo futi droit na yo ndambo ambassade ya Congo to recommande ambassade wana okene original baniati ozi visa na yo na nko ozangi mbonga billet to facilité na billet okomi obani kozongisa ndambo otolobaki te je suis né pour le bonheur des autres na tant ko loba mingi te bagoloise bagladiator bozana besoin bo participer na ING Arena binganga ko za portefeuille ta multiplication to salela yo atoza na mbonga kokate na video na nko poza goloise et puis hippodrome de Vincennes, tout à fait na biso Kofiolomi des poids. Brunette, mon souka. Soyez prudente plutôt au rythme médecine et gardez ma preuve pour bientôt. Tokotala. Yo si ola na mbeto monde ba bimelio. Ba biso zonga ka wana loba vérité. Mama, oche musapi na monoka dragon. Zalo maele. Ndeko to azobela simba pose yoka passe ozana ba problème okoma kolota bandoto mabe mudaza kolana mbangu osuki na pongi l'homme une femme à 7 corps nzote zalaka omo côté parfois na bandoto balanda biso mbangu corps wana ezongi brisque na olala ki epesi fe ya ngomuno sutuka na pongi komi pema soki ba emprisonné aussi corps o mato ki tobelela yesu 0 ozana loi établir condamnation réclamation c'est le Isaïe 25:7 et sur cette montagne il anéantir le val qui valait toute l'habitat de la terre les couvertis qui couvraient toutes les nations benga conseiller la binolwa bopota nda ko libala les actes 5 à 10 ans de mariage divorce na commerce avant ça raté aussi ma 30-40 000 euros bon et si dozo comprendre tout ça na mbongo ebile sili bonde ni maboko toboko zo futa baniongo kozo yebite na ebisa ke binobe David 1 Samuel 17:45 aboma Goliath pour des choses et liboso kondima la foi Hébreux 11 verset 1 à 6 la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration celle qu'on ne voit pas deuxième chose combeza la gite zakia Saul Saoul a qui mikola ko affronter Goliath te lelo yo pose sibir makaba ba combat au cause za yote appel conseiller spirituel numéro izaliwana 81 330 54 38 bandeko boza ko loba biloba loba Jacques 1 verset 19 elobi zala mbangu ya koyoka zala malembe ya koloba zala malembe ya kosilika pour ce que za mbangu ya koloba o ya kobimisa kamba loba kate le benuirio est-ce que comment ça allez mbangu ya kosilika o ya ko sala réaction moko le botie maboko na moto o azala mato ya koyoka yoka Jacques 1 verset 19 appelle l'homme d'Amos 3:7 le numéro est là yom tozobe la simba pose yoka pax na 5G activé fona yo longola ba illusion cause la pessimiste ça toujours optimiste kotala ngate yo kanza mena ba set à travers nga pour akitaka na soutanité c'est toujours à travers moi que Dieu bénit que Dieu guérit que Dieu lève quelqu'un ondimi ofuti makoki omoni ondimi te etalio ya ofele zalaka te nzamba pesaka ofele te rien n'est gratuit dans ce monde libende tombra libende pour avoir quelque chose faut faire toujours quelque chose moi si ni longo yeux afongola mako diplômé autant to salarié ba besoin te ba ola les côtés mususu mobile mota sala moi c'est dépense à la réalité abimane côté mususu alors yo lingi ba pêche ofele comment yo longola muta uti paria kene Bruxelles ageno zelo mutoka sans transport ya omemela
to kingasa ni ti lemba ke nozolo saka fofa ko mema una nini pona ko benga bansetre batilisaka biloko pona ko tinda bango batilisaka biloko pona ko benga nzambe biloko batilisaka alors biloko ngo to sema ngona makasa. Oui, tu crois qu'on va bakisela umbongo, mais il faut ça là quelque chose. Il faut droit to lingi au fele ça tete. Au fouti droit au zimbongo, au fouti droit aux guérisons, au fouti droit au sali dossier. Nyonso lingi faut fouta. Oui, favoriser la domaine. Tu attends zalaki kaya 2000 €. Sur aux ana 1300 1500 tokoyete yo parce que aux alinde ko congolais aux ana difficulté, on est né pour le bonheur des autres. Tout bonheur là. Éternel Dieu et tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, merci d'être là, merci pour la confiance. Olobaki, vas-y, Jinway, parle, je serai toujours derrière toi. Merci au Salah Ralikamouté, ceux qui n'ont nous secret et révélé par une engagement au Amos 3.7. Nkolo banana yo libosa ba poste téléviseur, ba PC, ba portable, ko yo ka wananzela mo sali na yo. Ba malade, baza malade, bazwa guérison à tikotak au nom puissant du Dieu suprême, créateur des cieux et de la terre et nos ancêtres. Ba bazali stationné spirituellement tika mam na bango etambola na kombo na yo nzamba kela likolo na se pe ba koko na biso. Ba balingi solution na ba couple. Ba sala mabe balingi revanche, ba binga mo sel no yo mi monisama parce que yo bomaka, yo pobi kisaka. Justice ezali epai na yo oyo afuti droit na ye alingi basalela ye likambo oyo aza na raison tokosala yango ata mpe aza na raison te me ntango oyo afuti droit nyonso ezali permis tokobuka mpe toconstruire na ndenge nyonso ezali possible. Alors mwana na yo nyonso oyo active fo na ye akroire na liloba na yo mpe bakoko na nzela mosali na yo mimonisa tika mpe santé prospérité ezala partage ya bana na yo nyonso na kombo na yo Nzamba kela likolo na se Nzambe ya banzambe elongo na bakoko tobonde na konima tolobi amen. Loba amen bipa yo ezali amen elingo loba na ndimi oyo lobi kokisama na vinanga tika kondima na yo ebendela yo oyo luka benga conseiller spirituel poser problème na yo ozana mbongo moke olingi mbongo ebisanga conseiller na za autant zala juste sincère pour soko kosinga na oyebananga tokosunga yo plus de 143 81 330 54 38 plus de 143 81 330 54 38. Partagez vidéo panza nazo je l'appelle na yo. Merci. Mon atier botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu